Bana Congo, Mbote Nabino, Ezali Alain Bolenge, leader à la jeune Kinois, président Yabilenga Kin Asbel, au tout moli jeune Kinois, au tout moli Alain Bolenge, au tout moli Fati Béton, au tout moli Alain Bolenge. Parce que Félix Sekedi a dit vrai Kinois, les deux alliés secondaires Biso Kinois, tout le président, ouais, Botamina Kisasa, comme on a eu Fati Béton. Les autres sont les Indiens, Milo Kezo Mata. Bakolo ba société ba Sosimex ba Congo Fitir bokita biloko akolia balobi ndenge nazu information babi au moment ministre abengisaki ministre économie abengisaki ba opérateur économie carton ya quiz ezalaki 41 000 francs congolais. Mais l'élo est commis 47 000 francs congolais. Trop, c'est trop. Donc, ce qui est égal. Bino bobe makabilo kolia na Congo. Bokita biloko kolia. Na sengi na ba indien. Ba indien. Obiso na Zaïre awa. Tozaka na ba indien te. Tozaka na ba Lusakivana, ba Dokolo, ba Papa Ndombasi. Tozalaki na ba Papa Bemba, ba Kansebu, Papa Kansebu, azole sa Zaïre Mobimba, Congo Mobimba, Afrique. Mais dans le régime Yakala, il y a sénateur Joseph Kabila et Yeli Biso ba indien. Pe ba indien ngo, bazo sa eloko moko te ana Kisasa. Ba indien kuna na Inde, bozo boma ba Congolais. Boye Kisasa wa na nzala na pasi bozi mbongo na Congo mais ba travailler ba saka pepa na bino bo futa bango pe malamu te do sengi na ministre ya travail landela ba indien nyonso bazana ba société awa na Kisasa botala ba contrat de travail na bango ba indien il faut bo respecter ba congolais ba indien bo sakane ba congolais kala na pouvoir ya sénateur Joseph Kabila mais na pouvoir Félix Sekedi boko sakana ba congolais te bino ba indien bo respecter ba congolais yango nazo senga na ba opérateur économie o bazali bana mboka bo créer ba société au président Félix Sekedi alingi ba congolais bo koma ba millionnaire jeunesse